Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito nzita moselu kataki ringundu kakamia munene tembe sili bajalu bakufi bafo konti pe bakufi lolo lula bulu yeke bataria bandeko na ye po to sola mwa lisolo muke nazalaki nango pardon nazalaki na mwa lisolo muke po to sola ndenge na misana ko partager na bino na pesi 50 na nyonso mbote na pesi bandeko nyonso pe bakolanda nga mbote na bandeko po bazana opito nzamba lola atsa loboko bazana kimia pe bazana nsengo na pesi bino nyonso opena bazu chance ko bala te nzamba lola kanisa bango ta na mwa eloko mo poto ko melata mwa everves na pesi pamboli bino nyonso na komona Yesu Kristo amen. Bandeko na ile loto solo la lisolo oyo concernant bandeko na biso oyo ba tozaki na bango na Kinshasa bakoma bakenda ba Angola bakoma leo bangolais balungwa ba Congo balungwa Zaïrois bakoma ba Congolais. Bandeko lelo pe soki to komi na ba division eza pe ba cause bandeko na biso na bangolais. Parce que na sali remarque wana parce que batu mingi to sali remarque soki batu biso bozo ko kolobate na epona kolopona bandeko na biso bozala be rebele bandeko na biso bangolais wana lelo okoma na bino bangolais bokoma oloba na bino ba nini na bino ba langue na bino wana ba laka soki langa soki nini mais au wout soto landi bien d'origine no oza congolais ya mso bino nyonso bozaki ba congolais tango ke kuna okomi no muzombo mais soki to landeli bien oza congolais mais okoma na yo angolais olongwa na liste ya biso kuna ba Zaïrois mais soki to landi to sala misoka mutu moko parce que biso ndenge to sala ki na Kinshasa wana po lelo pe Angola ne comme Angola Congolais biso ba Congolais kaka ya biso ya Kinshasa bango bakenda po lelo Angola ne esala comme Angola Angola ezaki na ngoma tumi ba yebaki angote balaka na ba misusu na bazaki kuna eloko zala kite kolata na kolakisa makambo bel ezaki c'est nous les Congolais ya lelo nani Zaïrois biso mto lakisa ba Congolais bangolais na lelo makambo bele bangolais ba lelo côté o ba kolo bana biso lelo siko bino lelo biso beto sali pe lelo po Angola ne sala ne lelo siko ko ignorer biso na sens ni ba ser na biso liboso ba kendaka na ba sala lelo po Angolais sala Angolais zakina ba makap atala ba na ba ambassade ba ministère Angolais sala ki ne lokote bilamba kolata biso mto sala ka po lelo Angola ne ko mabongo mais siko il faut ko zala ta mwana sine moko ya respect to na mo eloko moko kuluba yo ndeko na biso buti lelo uta Kinshasa ya Angola osomona ndeko na ope Congolais bozane ni mais ozotinda vraiment batu misusu ba boma ye pona yi nani pona nini ote eloko moko te na sepelaka na ba Congolais te ah bon mais loko sepelaka na ba Congolais te mais il faut no sana mokili no bozaka bino bangolais au moins te berel musubino obike mo tema mabeza na bango bandeko bakoma bangolais wana ya bako boma yo parce que bango bazalo kwa ba yanzambe ba yeba nyonso o expliquer angolais nini o expliquer eloko moko nsoka wana nyonso za ba défaut vanda na ngole na ndaku ya omona incompréhension na ye akoko zala wuti bango batika ka bambongo ebele na tika mapangu na tika ba société mi yo tika ba société pongo yo lukani na poto awo ngamu nazana nga bien na mboko nga nazaleki na kuyate na kotika na sala ba bien nga parce que reme misuba ndeko na biso boza parce que ezate ke na zolo bela bino mabeme na zolo babe reba ndeko msuba zana ngo me batika kaka en général yo so za no pe na ka exception malamu kaka mais plupart mingi bandeko na biso ngole boza bote désordre mingi pe na bandako na ba foyer batu na mama angole so bozo sala na ye aleki kutu na mondibu na buzoba parce que ako lukela yo incompréhension mo ka ifoba lungula yo wana soka komo loba asosa lokwa yebi lingala te asoba lingala nitsa lukute ya kubebisa mais na kati ne moko kuna yebike lingala ezali wana ndeso buzoba complexé parce que ko za complexé na ndiko na yote soko to landele pe bien wana yam soso finga congolais wana soko to landele pe bien na congolais wana yam so ba critère mi pe congolais na zane bien mais to za ba faute belé bana membre belé eza la kota basi eza la kota mibali eza la kota ba mais bo bebisa nyonso incompréhension za na bino bakolo bano likambu boye yoso ningo bimisango boye pona ni otaka incompréhension savoir vivre koto wana zéro libungu tulu bandiko malamba yipsa bino ki bere bozana ngoki muta bombela kayo
na yebo finga binote na yebo bisa be rere bandi bosa bandi ko na biso on est en famille na ibite soki pona bokena ngola le yom so bo sanzaida mais bosa ba soki ba nani ba ngolais mais d'origine bino ko mona mso za congolais mais siko pona nini ba comportement moko ezanga makolo ezanga moi dignité depuis qui pomba tembe na tembe bolos nde bakambu yango na oyebisa bande kuna ngole siko kendaka kuna batakala boka nde bafinga bakala boka kanga munoko nde bango bafinga kabiso boyebi yango kaka oko vanda na ngole ba grumo moko yemso so finga yo omona yemso ekilekela yo na yebi nanga bolimbisa na yebi kakala boka kanga munoko wana kande to yoka mais misoso na ko lobango te esaba biloko moko kito nde kwana so finga muninga na yi ngamo ko na zalaki na nini na si terre oko finga mutu bakama ba betisa ndengo wana mutu apeso mukanda na yi eloko na nsoto salela asa kongole na biso apio mukanda o saleli mukanda nini ozo salela mukanda ba mbongo pe apesa ka chaque mois okuta na libako malamu na pesa ka mbongo chaque mois mais makamba kinoko loba na musala aketi na intérim wana badiko aketi na intérim wana ko angolais wana aketi na intérim wana akoloba ke neti ngana zaboye ba ndenge zakaba benga ate abengi akekuna onini ote kombo nini ote ngai ndi na zaboye na lingi na ngasuko sane nini na sala kana eloko ya mutu siko eloko ya mutu lokwa tozane na incompréhension na ye nakata musala mais soko lingo kata musala mais il faut bien répondre mutu ou ya tsaki lelo mutu yaya kotanga na sagesse batambola ndenge moko te parce que yo mutu yo ko kende kuna te l'intérim wana yo uzela mutu o asala ki o makambo wana yeso ko boy ko loba na misu na ye ote na kati parce que ngana sala mukanda ni na lingi na gasute yaya est-ce que bongisi to be parce que bebisi yo mo lokola yo bongisi o bebisi na bato o nyoso ba ko yasima tala mabia bangolais bo eloko ba weleli kaka eloko zo yeba nte ba wela bi yaya eloko to weleli na tala nde bato batondi eloko ba weleli zo yeba nte incompréhension kaka incompréhension mbongo na pesa kiye ili yango siko eloko mutso esape ba ko pesa be mbongo ko sa lope na mbongo nyoso mais soko ebi gérance te et comme ça mutu pe jalousie ibato piana makambo likola makambo tekele bumba mboki za ya kukufa miel de son miel na makambo nyonso na sens wana parce que yo il fallait ozela muto bosala kini makambo pona olobaki ndenge zali boye ngana lingi na ngasusu te to kata contrat soko ko kata ezala ngo problème te mais yo siko yo mema noko ngolukata okite na terme noko lobane angolais ndeko na biso azar d'origine congolais mais akoma na Angola akoma ni mutu yani oh je l'aime pas de mais olinga ba congolais te mais ndiko lusana mukanda congolais bilo musu il faut le bela ba tout vérité yo linga biso te mais so sala makamna biso ndegeni bolingo ko zaka ko tenga na tika biloko bozana ba boza complexé moko na biloko musu ezala te papa parce que surtout landi bangolais bo c'est désordre mingi bo c'est désordre na makambo côté nyoso kaka ete na basi na biba bino nyoso bulu yeke bataria batamadaila batamandrade bata samizanga lolo lulolo babisi kotaki nango bandakala babomi mboka Filelili Mukanya modéliste munene na Afrique du Sud na ozela bilambo tongela ngati siko ezo yate azozela tala ba makambo ndibuza parce que lelo ndiki tsoki babito balandela d'origine yo au mona ba d'origine congolais d'origine angolais, d'origine zaïroise, d'origine congolais. Oso mo teke za ngona tina te. Siko to koboma na binoni. Siko biso to sala binoni po yina biso. Ya mutazu ya tseyo. Ozaki ne lokote, okomi ko zwa mwa nini. Siko lelo ignorer mutu wana, okino ko funda tina nteri. Bandeko makamsusu ete ya bino. Na lobika kete ya bino parce que eloko tso me matsoke na ngokuna il faut zala. Kabo se mbonga bana kini. Tala babiloko ndengo wana. Mabese kota ki bandakala.
Oui, Rassol. Félicitations. Na monio déjà na Paris. Malamu. Na sensuana. Ce qui est comme il fait des ordres, ils ont bino parce que Angola za kaka lekolo, yatika nyonso, atika mapango, atika ba vieux, atika ba hélicoptère, mais yo tika ba hélicoptère, miso yo kunduka na mboko eza na loko te po, eza na mboka mboko ya keba nyoka, c'est koza les loko te complexe. Boningo vana na batu bien te, il faut kaka ma beza là. O mena na batu ya oyo kako des autres côté nyonso. Batia bino place boy mobu bino na bino mobu okoya boya sous côté na biso bote sous désordre bobimika bata rien bata badaina bata samizanga na bata rock center na bata mandrane plupart pe bata onsi bokola kola mais tout ça la biloko moko ya buzoba on est afa obi mutu na mboko so mutape so loko na nzoto bana membre alingi yo sakana la tolelo sonandonge makeba nyoka okobika wapi Yangwana bandiko oya kuyoka yo parce que lelo piso ki mboko na biso comme na dézone na France ba ngole pe ba sali ba buzoba mingi ba bebisi ba relation trop yo so boya congolais lelo mais lelo po bino comme angolane pe comme angolais mais congolais mutakene kuna sali pe mo makambo est-ce que biloko musu bino boye ba kité kota makambo musu ba so ba biloko be angolais mutasali congolais mutatso o kaka congolais loto comme ba zoba na ba mboka na bino wana biso comme to sali ke pe bino po boza. Mais un peu de respect, on est en famille. Les Kambousoko et Zali, il faut vos solo là. Parce que nous sommes les Kambousa, vous venez de Kumbo, le Banou, Kwamboka, Kotonga, Rabat, et Zanatinate. Boye Bakovanda na Batu. Parce que vous savez, ranki du côté Nyonso. Nasuki wana bozala malamu, butu malamu. Lola lula la boulou yeke bataria, batamadaïla. Bangolais.